Merci Kabouya l'homme puissant, merci na balandinyo social du Congo, merci Nabino Oyoboye, boza ko lembate, bozo pesa biso ba encouragement, merci Nabino Oyoboye, boza ko accompagner biso na bitumba ya résistance na bitumba Oyoboye, toza ko bunda, merci na ba message Nabino bozo komela biso, merci na Onyonso ba balandinyo social du Congo, bozo landa biso du début jusqu'à la fin et ça paye une fois. Une manière pour nabino ya ko pesa biso makasi wana ko pesa biso ba bo kenzu bo pikili ki wana ko tema pour na ko continuer ko bunda bitumba oyo boy toza na ngo ko bunda mais lelo na kati ya émission na biso to lobela mboka Kongo makambo ya koloba ezali mwa mike o to loba ngo sauf rien parce que biso banso to yebi situation sécurité ya mboka na biso to yebi makwa o chilomba sinya ki pona ko teka mboka to yebi makambo oyo boy lelo oyo boy agence ya Nations Unies ba réfugiés ba lobby moyen ba pesa ba congolais mbongo ezalité parce que na budget o ba tchaki ya 225 millions de dollars américains ba lobby mbongo wana ko simbate alors gouvernement congolais le coup les gouvernement moko ba irresponsable gouvernement moko ya ba mafieux gouvernement ba justin ba komi mitelenga nonde na zo bisabino awaboy plus de réfugiés ya mbongo biso plus de 80% de personnes au boy baza envoyé ya déplacement au basangi bisika kola lande tozolo ba awa na Ituri bato bazola na libanda bazola na école parce que politique sur le plan ya sécurité ya vie ya batu ezalité alors tozomi tuna makambo ozo le kanamboka na biso toyebite soki eza lolenge nini alors bande ko ba congolais il faut toyeba ngo parce que lelo oyo boye makambo ozo le kana Congo d'autres gens nous prennent comme des petits cons. Lobby bomona ki ngai na ba mama océan na bande ko Kabuya ba Josué Mbungu to lobby makambu oyo boto bandi ya sensibilisation pour na ko bengana MONUSCO puis ko bengana Tshisekedi na pouvoir d'autres déjà passé que Bruno azolo bakaka ba ko sa le remonter yango tozolo ba awa boye vous avez vu ngai na Lumumba na baninga misu bazalaki wana to ko ningisa MONUSCO na Kinshasa capitale. Parce que ça que tant dans tala tout ça il a 7 personnes mais na somona ba jeune ba so tambola ba o se kabiso bino ba prino bo fana kanda kutebo kufa ba famille na bino ba ko perdre bino botangi ba classe bo lukelo kwa kosala mais auto sala pesa déjà pe façon ko sunga mboka na mboka o la Kinshasa plus de 80 000 personnes mais to so benga manifestation ya ko senga départ ya MONUSCO. Tous recruter combien de personnes? 7 personnes, imaginez-vous. Est-ce que na mitu ya ba Kongomani na ba Kinois? Bande ko bazo kufa na Goma. Est-ce que Goma eza na kati ya Kinshasa eza na Congo beza na Congo te? Bande ko bazo kufa na mopanzi ya est ya mboka na biso bazo boma bango. Pourquoi biso ba Kinois tokoza la motema mabeti na niveau oyo boy? Toloba ki tokoza la liboso ya MONUSCO. Plus grave encore, vous avez vu na ba image wana bomona on océan du Congo nde bomona ki. Tala ba policier ba cercle gombe mobimba ba cercle biso ba policier ba tore biso na mituni mais oeza toza na besoin ba policier o ba na minduki ba kena ko bunda bitumba na est mais biso tozo défendre pour na ba policier tozo défendre pour MONUSCO alongwa mbongo MONUSCO azo bola zo mela baba no futa ba policier wana ba pauvre ba policier oyo boye mais botala niveau ya ba policier ba barré côté ya Sonas ba barré côté ya Simawana côté ya CTC donc Gombe bo panzo na bo nyonso wana ezalaki entouré miné na ba jeep yango tozo bengisa ba Kongomani bande ko na ngai c'est la lutte qui va libérer ce pays ceux qui to bondi te ndena bisa bino bon imaginez siko 80 000 personnes à Kinshasa 7 personnes ya pamba ngai na bande ko Josué Mbungu na mama océan toningisi Kinshasa toningisi MONUSCO Kabuya bomona ki ndenge MONUSCO ta ba charge de combat je crois alors so to bimi que non na Kinshasa vraiment auto détermination to bima to se débarrasser na bat oyo boy et que ça la histoire pour la première fois que so to bimi 3000 personnes to sina bande ko wana bima kana ba ville wana vous allez comprendre que MONUSCO na ba Rwanda ba un problème pas ces alliés. Tant biso tozo bunda d'autres gens sont là ba o seka biso. Bazo ebate dangerosité o mboka za ko courir. Bozo ebate niveau bisi o Tshisekedi amemi mboka.
Bozo monate niveau oyo boy tango biso tozo ba MONUSCO akende tolobi te ke MONUSCO akende po bazo la biso ba pays ya est baya parce que soki état de l'est wana bayei eza officialisation ya balkanisation parce que na kati ya bakwa wana oyo biso tozo senga départ ya MONUSCO non à la MONUSCO non à les compétences de Chilombo non na ba jouisseur non aux forces de l'EAC pays de communauté de l'Est. Batouana tango bazoya bandeko ba congolais boye bango ke batouana bazoya mission ebele. Soki bako se rappeler lisusu Chilombo kenda na Kenya awa boye aye kozonga non bandeko ba kongomani botika kobundana botika kobomana pona mabele parce que mabele oyo boye ba congolais ba komi nango munene mboke zokene na kukufa. Donc c'est déjà là état de l'Est ou pays wana de l'Est. Depuis l'époque à Mobutu a dit que la communauté de l'Est wana existaka. Mais vu grandeur dimension politique ya Mobutu, vu vision na ya comment la politique Mobutu a bino on a kozamboka na ngata na ko tsayi mboka na ngai. Mobutu avait refusé. Musée ayeyi, musée alobino na kokota na makambo oyo boete. Kabila mandefu ya pembe Hippolyte Kanambe alobina kokota makambo oyo boete. Mais aujourd'hui nous avons un président oyo boye qui ne maîtrise absolument rien les enjeux politiques avec Kozwabiso na katia état de l'Est tango ba congolais bazo kufa bazo ba MONUSCO kende mais Félix azolinga kuela biso ba soda ya Kenya ya Eritrea ya Rwanda Uganda Burundi po baya ko officialiser balkanisation et puis na katia mission ya batuana mes chers congolais mes chers compatriotes bino oyo bobozo landa mwana mboka Bruno Mimbenga ko banga ngezali que na katia makambo wana Bakor o Félix a signé qui objectif nango ezalaki nano objectif ya liboso ezalaki kosa la union douanière entre ba pays de l'Est wana. Donc richesse na biso ba minerais bilanga na biso ekobanda koleka nango ya ofele au profit ya batwana ba Rwandais. Et puis le kwa mi balé objectif na bango ezali ko sala intégration économique ya Congo et comme au profit ya bato tout donc richesse ya Congo économie ya Congo et comme au service ya bato banso ça pour autant bafuta lomea et puis koko misa Congo pona ba stratégie na bango et comme fédération politique donc nanga za kana état donc Félix alingi a faire disparaître Congo na kati ya Afrika to koma un état fédéré comme le pays du volcan. Donc Congo comme lokola nenge za les États-Unis d'Amérique. Bato ya Washington, bato ya Atlas, bato ya bamboka na ba fédération sont plus de 54 fédérations et construire na kati ya Amérique. Donc tel niveau Félix Tshilombo Tshisekedi azolinga aboma Congo akotango na pays du volcan oyo boye batuti na ba ima ba komkoma ba mettre na biso yango na bozo mon importance c'est article 5 la souveraineté revient au peuple tango Bruno Mimbenga zoganga awa boye le pays est en danger Félix Azumboka teki yango Félix Azumboka akoteka ona wenza bitula Félix amemi mboka na ekafela preuve ezali wana bozo mona yango l'âme. On a vendu l'âme au gouvernement de l'EAC, État des communautés de l'Afrique de l'Est. Félix a même beaucoup de café là. Tant que papa on aurait demandé à Félix a su beaucoup à l'opan, il faut que la Félix est beaucoup à l'opan, qu'on kangaye la mabelle, qu'on braque Félix, c'est ça le terme d'ailleurs. D'autres gens vont comprendre, papa on aurait demandé, il voyait niveau Félix façon à réfléchir. Il voyait la grandeur, la dangerosité. Il y a un niveau zokende. Aujourd'hui, a raison. Félix a teki mboka. Il a vendu le pays. Congo comme un pays souverain, indépendant le 30 juin 1960. Félix a dit comme c'est une fédération. Donc il y a comme c'est une province. Il y a un pays du volcan. Il va mettre na bango et kozala ba touchi. Botala. Nous devons faire tous pour arrêter Tshilombo. Nous devons chasser la MONUSCO. Nous devons dire non à l'armée kenyenne, non à l'armée ougandaise, non à l'armée rwandaise batouana banso parce que mission à batouana eza yango na makambo na bisibino oyo boy. Félix ateki mboka.
yango ezosenga institution patriotique. Article 63-64. Chaque Congolais doit le devoir sacré de protéger le Congo. Article 63 le Bibongo. Tout Congolais j'ai de 18 ans la possibilité de aussi mamundu qui peut défendre ma belé basa na ngote. Nenge Félix ako sakana ma belé ba Kongomani. Article 64 Telemi soulèvement populaire. Oh biso tozo bengisa batu. Tozo bengisa ba jeune Congolais. Tozo bengisa ba maman, to bima, to bengana Monusco, to bima, to bengana Félix Tshisekedi. Félix c'est le traître du pays. Félix a vendu l'âme du pays. Et pour ce bon attention, ndeko Moutoua a bien ou bien 500 francs. Bon, à l'époque, Banque centrale a imprimé bon nabiso, bana 500 francs F na C. Mais si on a dans franc congolais, au moins à 16 à la Kalisou souté, on se pose des questions. Quel franc au biso tozo salé là? Frère franc-maçonnerie ou bien frère état de l'Est ou bien pays du volcan. Tel niveau depuis Félix et Namboka, vous allez voir. Bon, vérifiez, on a bien nos frères congolais bozo salé là. Vous allez voir que non, 16 à la Kalisou souté. C'est on est qui représente frères congolais. Mais c'est on a Félix à l'obité. Le cola batu o boye, ngai Congo comme patrimoine, ngai ya famille ya Tshisekedi, na teka Congo pas barwandais. Mes chers congolais, tant on besoin de sensibiliser les jeunes bilingues. Tout comme moi boye, tout monde moi un groupe ba individu misusu, ote toko benga na MONUSCO te, ceux qui to benga na MONUSCO, mboke wokufa. Il faut que ça va force étrangère mais sous wane ça va toyer de pèse tala niveau ya bonyama. Est-ce que bitumba Bruno Mbenga zo bunda comme mobundo ya mboka aujourd'hui na ko kufa ndenge bazolo ndaka biso? Comment est-ce possible seulement 7 personnes à Pamba bazo tindela biso ba jeep ya mi tout condirait to ko yiba parce que acte o salomi policier Congolais tué sur son propre territoire. Ou est censé sécuriser le territoire. Ba soda MONUSCO ba uti bimela mela na bango na Uganda. Chers Congolais, tala na dimension passe obo. Toti kana kotana ba leader politique, totana na mboka. On tue policier na mboka oyaye. Et ça fait policier na biso akota ki na Uganda, akenda ki na mboka bapaya, mais on le tue à bout portant. Sous les yeux impuissant du régime ya Tshisekedi. Aucune déclaration. Plus de 50 personnes. Tshisekedi n'a pas décrété deuil national. Bota la dimension y a trahison Tshisekedi bazanango. Acte à humiliation pour le Congo. Violation y a territoire. Et ça déjà déclaration à guerre. Comment est-ce que la MONUSCO peut se comporter comme un État parmi un autre État local à l'Esotho dans l'Afrique du Sud? Chers Congolais, la dimension Félix Azumboka Tekiango. Le pays est dans la rue. Mboke comme un café là. Nous devons arrêter Félix le plus vite que possible. Donc, quand il y a des leaders qui ont coupé sa biso, mot d'ordre que non, botel mandé makambouya, ya MONUSCO et Périmoto, bopela. Mais, et là que ça n'a pas si na moni, baké ko organiser messe. Et ça distraction. Et ça distraction. Après, si je organisé un messe, on a pas un bateau qui na est, baké ko melali sous masanga. Donc, on est à peuple congolais. Donc, bandeko, oh, vous avez comprendre politique, les leaders politiques congolais, et ça que bango ba comme ici, ba congolais ba kufa na est, quand on a Kinshasa ba basala ka messe, ba ka na bougie na gare centrale na place des évolués, pour nous soana peuple congolais faut réfléchir. On ne peut pas sauver ce pays par ba messe wana. Ils ont apporté le comment côté na mboka. Na bata oh bonde to yeba force ba leader politique et opposition. Chers Congolais, bino bato bozolo ba ono so Bruno Mbenga lobi o za mwana mabe. Est-ce que ba biloko ya boe vraiment? IDPS neto bana ko ba machine ya bato banda ko za air bazaki na opposition. Ba biloko IDPS bana ko bimisa bato na balabala yango oyo boe. Mais comment est-ce que na ta oyo boe on tue mais bino boye bo ça la messe Mama Maria. Merci maman. Est-ce que c'est ça? Objectif de sauver mboka na messe. Et pas ba américain so ko tuni bango héritage ko utap. Héritage de pas en nous avons confiance en notre armée. Bah français de même, bah chinois, bomoni yango même awa boye. Président et bah député à Maison Blanche. A Kenda qui atterri na Taïwan. Pékin lobé ça déjà menace. Chine bah chinois bah déclaré bah sali rassemblement militaire chinois. Bah lobby pas question
navire mokote ya Taïwan ekoki ko déborder ba limite ba tcheli bango. C'est ça. Mais bino ba Congomani bozo croire tokende koyembela Maman Maria ont tué plus de 17 millions de Congolais. La MONUSCO continue toujours à tuer nos frères de l'Est. Bazo continue ko boma ba Congolais na kati ya mboka na bango ko violer territoire au lieu ba leader politique ba bimisa peuple bokende ko bunda ba bino kuna bobenga MONUSCO. Mais tozomona ba leader ba kangi ba militant na bango pour passer la messe. Eux acte de trahison. Donc Félix est trahi, les opposants aussi trahis. Combien de messes sont au Sambeli? Est-ce que la solution mon ami déjà? Combien de bougies sont allumées? Et ça le col en vandi. Na yé kota par exemple maman Océa. Habite Bruno a beaucoup de noté vana au Liban on a ça makambo na zo sa na ndako. Ngai soki na yokite makambo ya bisinga na koti na makasi na kasi ya chambre. Et ça déjà violation na respecté était. Et ça peut makambo MONUSCO sali na biso. C'est à nous maintenant les résistants, les opposants congolais, nous devons mobiliser la population pour na kopesa bango kanda wana côté ma soulèvement bala moko pe ko sa masima makambo oyo boy. Mais regardez-moi complicité, duplicité même ya ba tu oyo boy. Bozo bengisa ba militaire buvandi, bosali messe. Mais kuna na est bazo boma. Alors tant bino bozo sa ba messe wana. Lobi boza na besoin bo gérer moka non? Si vous avez dit que les Congolais ont messe ou une déclaration, combien de déclarations ont été salité? C'est maintenant l'acte. Il faut que les vitesse croisière. Nathalie Sibino Awabo. Félix a trahi le pays. Mbo comme une café là. Félix c'est le diable pour le Congo. Félix n'a aucun souci pour le peuple congolais. Bozo mona bakomela biso na bamburima wa okende boye Jamal Kabundo baluka boye bayibi mbongo baluka kuna boye donc Franck Diongo zonga kuna boye oh mususu na finga nano mususu c'est ça batu o biloko bino bolingi ba fertilité yango tango biso tozobima. Vous croyez que nous n'avons pas de famille? Tout ça pena ba famille non bino kali que maman Océane age na yo ba kotika te ba vandi azo sa musa na e. Mais quand on sort c'est pour le terrain des pays. C'est pour l'amour du pays, de la patrie. J'ai posé la question à ce colonel. Est-ce que tenu au là tu au besoin tenu pour nani on nous a pour na battre mais combien on a pris combien de fois na kanga na ba cacho na kalufungola ngabi mais on continue ko kanga on lemba jusqu'à ce biso to libérer mboka o parce que pollution ba bomi alatika ka tenu au là tu et là ka boy bino peut être péter au tina mapeka. Mais bien nous protéger MONUSCO botika biso to kende MONUSCO a continué ko boma biso. Mais nous avons vu les internautes qui critiquer. Bobimaki Mouké, Bozala qui a 7 personnes. Bon, mes chers Congolais, à un moment donné, tout ça sérieux. Biso to bengi quand même batu. Baobi que na Kinshasa batu, baza na solidarité tena bande kwa est. Ata moi 7 tu na biso to bimi. Beaucoup féliciter biso te. Courage na biso quand même beaucoup baté ande ko Bruno. Félicitations pour continuer pour la prochaine fois. Bozala ta 1000. Mais bon, t'as si quoi leader politique ou bino bozo c'est la bonne mitema. Basali messe na parti politique na bango, balongwa ba ko pesa bougie na gare centrale, balongwa ba ke na place des évoluer na suka ba ke ko lia musunya taba. Biso kuna na gare na nini pa ba MONUSCO ba policier bazo tindika biso. Na biso na bato bino bozo soutenir bitumba résistance. Au coup de ça ngo sur ne pacte morote. Na biso na bato na bana ngo ba ko mériter vraiment ba encouragement. Et ça biso. To so sa ngote pona Rolando. Nous faisons ça pour le pays. Le quoi vendredi au Botoyokani, tokozonga lisusu wana. Parce que na moni communiqué à Lutundu la ministre des Affaires étrangères. Oh non, tobenga na porte-parole à MONUSCO. Mais papa, kobenga na porte-parole à MONUSCO, est-ce qu'il y a des solutions pour na bandeko ba kufi? Kobenga na porte-parole à MONUSCO, ya ngone za solution na basoda na biso oh MONUSCO bomi bango. Matela oh botola la ça coûte combien? Na plus de 37 mois MONUSCO bomi. Et puis ce MONUSCO là, soda na casque blanc au banini, j'ai tué ce Congolais parce que na coûte que na matela MONUSCO. Matela ça coûte combien? Mousse ça revient à combien la vie humaine? Dans la dimension, il y a trahison. Oh yoboye, Félix a trahi peuple congolais, Félix a zumbo quand même on a kati café là. Peuple congolais, nous devons nous prendre en charge. Responsabilité à sauver Mboka Congo et ça n'a pas qu'on a biso ba jeune. Tolongwana kati ya esprit wana ke ba parti politique président Mako Songolo Pakala nani boy batu wana nyonso bozomona bango wana Bruno Mbenga c'est un homme un esprit éclairé
Ici, je parle comme un résistant. Lobby bande quoi on a pris non, mon cousin bino, alors non, ici je parle mon cousin d'abord sur le Congo. Lobby ton a bimaki wana na bande ko lumuma ba ma aussi to bima ko ba résistant ba congomani. Parce que quel parti politique tisuko boy et quel ko organiser marche. Wakamona lobo boy, na bité muto contredire ngazalité. So bino boy bi parti politique obi kino ata ba jeune ya parti na ngai bobima, bokelo sata sitini ya pamba, liboso a Monisco aucun sauf biso. Bah, jeune congolais résistant. Je fais ça parce que j'aime mon pays, le Congo. Naza na mboka mosusu te ba bande konangai. Botika ko critiquer biso ata tozo bimamuke. To lobby total ici bino ba paramètres nyonso bolini ko sali la ngote. Tiko to ça ni. Maman aussi a na combien na 5000. Lumumba oza na combien na 10000. Ndeko kuna nani Bruno oza na combien? Ngaza na 3000. To sangisa. Allez, to futa transport. Courage même na biso énergie na biso mutoki na biso wana tinenge zo bima pona Congo. Est-ce que so mérité ba encouragement te? Et so mérité ka ben insulte ndebo so continuer ko finga biso. Mais boy ba ok non, ko finga na bino et so rendre biso sous makasi. Parce que jusqu'à preuve du contraire to kanisa ki attaque non. Ba oh bazana yi deux pièces. Bon ba ngoku tu na longola ba parce que ba mutu ba me biso situation oh. Félix est déjà banda collaborer na ba M23 depuis ba saki en opposition. Et jusqu'à preuve du contraire, il continue à collaborer na batuana. Comment est-ce que Monisco quoi le mwana Uganda na mboka oyo Félix a bien que bato bazobo mabande kunanga bango oyo bo. Mais bota la acte de Kani. Aujourd'hui la Uganda a sali fabrication à usine ya ba mituka blindé armée nini mbongo wana zungu wapi ba ressources minérales wana zungu wapi azuna Congo ba oh ba nini o Félix asinya ba ko côté ya Ituri o Uganda tonga nzela kuna pona ko exploiter minerai na biso bota la dimension mboka ekene kafela mboka ya Mobutu bota la dimension quand Yoweri Museveni construit ces usines là ba fabrication d'armes vous croyez que ba armes bazo fabriquer na Uganda ba armes Kagame zo produit na Rwanda akoboma bande kona ba Rwandais ou bien akoboma biso parce que mission na bango ezali ba former un état oyo bo ba bengango état du volcan oyo boye RDC comme ma province ndenge na lobi na yebisa kibino awa. Regardez-moi là où le pays Biskambo kezo kende cher congolais. Nous devons se réveiller. Tola muka. On doit cesser. Ya ko kende ka ko yembaka ko sala ka ba messe oyo eza improductive. Combien de messes tout ça ina ba maman aussi ya. Ce qui messe bon on sortir la cathédrale. Combien de messes tout ça là awa boy. Vous croyez que non ko sambela ndé ngone ko sauver? Je suis chrétien na sambela. Je n'ai aucun problème là ba pasteur. Mais bino ba pasteur pe boy bisa ba leader politique que vous croyez réellement que meso boy kusala awa boy. Ya onde aussi ça bitumba est. Ya onde kusala que Monisco longa kende. Quand je vois bosangisi ba jeune belé. Pourquoi ne pas ko bisa ba que non tobima to kende kumna. Donc aujourd'hui je comprends que Bati bien qu'il est dans l'union sacrée, il a vu la gravité plutôt. Il y a ba massacre Monisco ça na est, il y a ko violer ba na biso à 12 ans. Ya ko bomba maman na biso ya ko kata ko saccager atal la bino bien que et cause ça appelle complot politique na bango na Tshisekedi pour na ko embrouiller situation biso to linga pe que no ba kente wana oye bato ba kufi na S wana na ba to casque ba kufi ba kente ça m'a dit de manière normale parce que cause ça appelle Tshisekedi a ko perturber une situation pour na ko créer le comme ko événement moko boy to linga pe ba kente ça monsieur wana mais so na bina zo amuke. Je peux comprendre que non, Bati, tant bien qu'il y a une union satanique na bango, l'ilobane kaka, et réveiller conscience à Bajani Belé. Botala na est tisiko yobo, bande qu'on a biso bazotambola. Ne comment qu'on na Beni na Goma, boulere ceux qui n'en est un Congolais aussi. A Beni na to solo inae. Pendant longtemps, mon cousin na Kisanga na Benga binde kopino, ici la situation est très dangereuse peut-être na Kinshasa. Oh, biso zomo les actes de trahison. Il m'a envoyé même des images. Au coin du matin, ma cambozo le cana. Bando ko ba bimaki na Kisangani, on les a arrêtés. Na yebisi bango, courage, nous allons faire de tout notre mieux bokobima. Et puis bazaki libéré. Biso to biso pe na Kisasa to bima. To za la muke, to za la mingité, to kobima. Ba moya ko déplacer ba to zate mais biso quand même ata 7 wana, nous allons payer nos transports na befa na biso to kobima pour to sauver mboka oyo. Et loko biso banda ko zena ba leader politique yango oyo boy. Ils ont des moyens. Ils vont soutenir les jeunes. Les activistes, Moussa Binoza Nini. Tobima, total, mbonga, ils ont dans les jours à venir. Vous allez me donner raison.
lokola bandeko bozo lala pongi un jour tokola mukaboe tokomi ono RDC za ressources tokomi fédération tokomi pays du volcan ba tout ba ko continuer ko boma biso parce que Yoweri Museveni azozo ata ko construire mboka na e ko tonga déjà ba usine ya armes ba véhicule blindé ba to na tango ba koya ce sont nous les Bantous ba tona ba linga biso te photo ba on a face ba Bantous na ba ko linga biso te déclaration du gouvernement c'est une déclaration bidon. Même les policiers, même les autorités congolaises, quand on voit un silence radio, n'a pas de leader, on va faire mot. Ce qui bat à ces mots, moi on les a respectés, ça pose problème. Mais alors pourquoi pas, biso oebotoza qui n'a pas de résistance, t'as la dimension oebolite commis, il y a pas d'interrogation. Pendant qu'on a construit ça, vendredi tout kobima, semaine prochaine tout kobima. Donc nous allons multiplier les actions pareilles. Jusqu'à ce que Monisco il faut qu'il politique extérieure, plus de 225 millions de dollars américains qui destinés pour les réfugiés. Baboy Kopé Sango Tshisekedi Babi non Félix c'est un jouisseur. Ce va pas si Félix Mbongo wana a que nous sommes ambiance na Marbella. Yango ba mo la que non ngai Bruno Mimbenga. Nous allons faire tout pour récupérer ses pouvoirs. Même dans la coopération avec Russie parce que na combien peut M. Poutine na page na Twitter. Na combien les na page na Facebook. J'ai écrit en bas autorité, on a tout. Au bazar, il y a Barus. Moi au pouvoir, le quoi, le bosson notre Kangana, c'est ce qu'il y a. Au Kangana, il est pour le Kagamena Baton en tout. Parce que nous ne pouvons pas accepter. On a déclaré la guerre à Waboué. Félix, complicité dans le Rwandais. Peuple congolais, bimina balabala. Et se prendre à charge de Bangomoko. Tout le monde dans le Rwandais. Félix, silence radio. Gouvernement congolais n'en parle plus. Le Waboué. Peuple congolais bimina balabala koloba que notre lingi ba force étrangère te tolingi Monisco te silence sur radio de part et d'autre. Tous les leaders congolais ont peur à la prison, ont peur que non bambongo na bango et comme on midi matin midi soir. C'est ça trahison na biso ba jeune ngwana bolingi bolata na habité bolingi bolata maneti ya ba soudeur o ba soudaka mabende ya ba portail pour bon mona que non moko so que ne mabe et que la jeunesse est trahie pour bon dimango. Ce qui est dans le monde, c'est bon à éviter. Pour nga na melaka tembo to bien comment na éviter. Surtout au monde appelle que nos leader ou parti politique baso trahir biso. Makambo ça intérêt noble pour na recevoir mboka. Il ne parle pas. Mais ça que non, to tambola pour la vérité des élections en 2023. Torobi mebele awabo. Le quoi tout ça ba fanatique. Bon moi appelle Torobi mebele. Mais quand on dit totambola pour l'article 64 nakobanga ba obomanga elisasi. Totambola pour l'article 63 nakobanga ba kobomanga. Totambola pour l'article 55 ba kobomanga. Mais au juste congolais to lingi vraiment au juste ani. Donc toti kaka ba parler biloba loba kaka na TV. Non. Vous avez soutenu des parlementaires debout, mais nous qui sommes au terrain, tous appelés na parlementaires debout, mais tous appelés na balabala pour na côté les peuple. Ndeko moko benga kingai kabuya pona kana osukisa. Na France. Oh non, Ndeko Bruno, pourquoi pas besoin de sensibiliser Ndeko? Merci na bakoso lobaki mais au moment où voit ngai Bruno Mimbenga na voya maman aussi na bakabuya. Ils attaquent que le lobo par exemple. Faulu à lobby que peuple bobi ma bobenga Monisco. Différence c'est ça moi. Yo mo soko analyser que non Bruno azoloba. Est-ce que peuple nyo azoloba na makambo Bruno azoloba? Mais imaginez ce que Faulu à lobby que peuple congolais na Kinshasa partout na Congo to bima poto chasser Monisco au moins impact kozala ngana par na ngana osala oyo sengi na sala tozo talisa bino niveau mboka ezo kende to lembi ko tuna ke no bande ko bo soutenir parce que batu ba mona comme si que non du fait que tozo senga bo ide ba résistant batu mto interpréter na façon na ya autobité maman aussi moi personnellement na osala sou babilo kwa ati mto azo comprendre les dimensions mboka ezo kende a otala ka que non Bruno ça vous demande quoi? Bota ba résister belé, ba activiste ba comme kota ba parti politique parce ba moni que non na kati ba parti politique ba leader na ba opesa ba ordre ba ko ça mais moi quand j'ai un esprit éclairé na zo mona que non na cause na parti na soutenir leader moko mais so esengi makambo ko fona se détacher na obima kuna tena casquette na bango mais au Congo les gens trouvent ça normal ba tu ba le kabiso mko na ville bazo finga biso ta ba bilengi oyo bazangelo ka osala non tozangelo ka osala te ngata université à peine je vais définir bande kolumumba maman osala licencié en droit à sali journalisme ba kabuya ou ba cameraman ba totali ba classe les attaques notre obi que notre va na pe autour du rapé misala de bande komiso bazo sala wana on peut faire ça mais ça
politique ou bien litumba mboka eza appel moko passion. Ndenge Jésus qui saloba na Bible, c'est lui qui veut mais ça to renoncer na ba besoin misusu, ba sacrifice, ba prison ko beta ba makambo belé pour na mboka. Alors bozo la biso te que notre zangi lo ko sala bande ko ngai. Bo encourager biso parce que nous voyons comment est-ce que Félix a joué mboka te ki yango. Lelo oyo boy. Tangu batwana ya HR agence des Nations Unies pour les réfugiés, baboy ko soutenir biso, baboy ko pesa biso et puis boba que non eza embargo o bobabi tozo discipliner ba congolais que le quoi bazo senga MONUSCO longwa to kata na bango nano mbongo wana ba réfugiés to kata bango biloko kwa kolia parce que l'état congolais na politique ya bondoki ya Félix asala ka misala bilanga te azana banzela te yango MONUSCO que no batwa o mani ba sanctionner Russie yango bali ba sa biso donc dans les jours à venir Congolais, si vous avez un peu de biloko, vous avez bunda penza que non, pour certainement spaghetti. À ce moment-là, et que pousser ce qu'on a kandawana, obima, okende ko bunda po, to benga ba dirigeant o. Parce que dans les jours à venir, bon mon carburé mataki a. Bon mon qui va prier à bazando et mati. Maman aussi que na wenze, le lo wenze na bi de 60 combien par jour pour aller à tonda. Donc ba toi mazo calculer bi que non Congolais ça ka mutu bilobalba. Donc to sanctionner bango économiquement et puis mbongo et comment na sous souté. Félix a le ko lo baté. Secrétaire d'État américain et donc il faut saper city numéro de l'ambassade des États-Unis pour na quoi c'est notre a besoin maintenant vous allez voir un groupe de partis politiques bakangi ba jeune bakena bango l'église on dirait que non pourquoi que non les États-Unis ba Rwanda ba to assemblée te nzambe azota la volonté biso tozo bunda mutoki na ngai mutoki maman aussi mutoki ba Josué tango zo tanga pona mboka il voit les sacrifices. Ce n'est pas la prière de mutoki ça que non Congo ba ko respecter biso bitumba yango ne mutu usaka ki ba respecter biso nde okabuya na makambe bela koloba mais ba osa nga signe nazo senga kana ba congolais tolongo ya mitu na biso ke no losambu nde mutu usaka parce que bazo kufa na do yokomo ka ke no ba congolais ba kufa po ba losambu sale maka soto bengi ba tuna koto boy koto ba bimisi activité mosusu po ba to ba ke ni koto kuna biloko na tozo boyango ba activité parallèle pour na déstabiliser opinion à peuple congolais. Vendredi, tu es en activité. Moutounion soit touché. Vendredi, samedi. Semaine prochaine, peut-être que tu as une activité. Kaka pour le départ à MONUSCO. Et non, non, force ya EAC ou na Congo. Ce qui va quitter Félix Tshisekedi bango au coup de la mission Angela na. Ce qui c'est que no Poutine aux autres provinces ya Goma. Au exploiter ta minéraux pendant 5 ans. On peut s'habiller mon solo pour tel mis à peuple na barabara to benga Félix. On va faire ça pour nous sauver mboka oyo. Naza eloko kolobate mutu aza na besoin de soutenir biso na bitumba o pona amour mboka pona kombote kono ya mama aussi pona Bruno non tala combat mboka ezokena tali sibino ba paramètres ndemo ezokena toza surpris to komo benga un jour Congo yo komo benga ma province so ka Félix aza na pouvoir o et on a suki nanga awa libo kapilipili sila so amoko monte na lobi ngo parce que passe na mutu mapo nazo tala na plus de 80 000 personnes à la capitale. Tozo bima 7 personnes. Plus 243 81 73 11 702. Plus 243 81 73 11 702. Wano ko komela biso. Toko solo la et puis toko ebani poto sa pour la mboka. Kabuya na suki a.